Désormais, suivez plus de 25 chaînes de télévision de la RDC et plusieurs autres du monde. RTNC, B1, RTGA, Digital Congo, Télé 50, Kazarema TV, RTVS 1, Congo Web TV, Malebo TV, Kin Direct, Gloire TV, Kimbangu TV 1, Kimbangu TV D, Ingeta TV, Malebo News, Molière TV, Gospel Africa, Yapiso RDC, TV La Foi en Jésus, RTNC 3, RTK International et bien plus encore. Retrouvez toutes vos chaînes de télévision préférées de la RDC et du monde dans une seule boîte. Orao Télécom. Nouveau stock de décodeurs disponible. Commandez dès maintenant votre décodeur à $99 ou €99 pour être livré à partir du 15 mai chez vous. Pour plus d'informations, appelez 001 214 988 54 96 ou visitez www.oraotelecom.com. Orao, c'est toute l'Afrique dans une boîte. Et yango na bandi ko mekana ko yima na Swahili pour totala réaction na oyo ezalande nini. Et puis nzembongo je pense c'est une improvisation on a improvisé dans le studio bato bazang. Eza bolingote, eza nzemba bolingote, eza nzembo na opesa conseil la femme produit. Oyo ba yemba ke non papa pesa ki mwana papa kendaki mwana kei asali folie kokita zongi. Voilà na yembi histoire moya bongo. Soué na ngeza na clip ezala à l'auteur. Donc, na saline, mais ils ont improvisation dans un studio. Et comme ils sont mix, tout ça la mix nango. Tout ça dans studio donc na studio, inspiration est gros bima yandenge nyonso. Donc tout ça bosser pour offrir la fin na biso et les cas escato outil que tout ça une boîte noire, tout ça la likolo ya boîte noire. Donc soué na biso ça yango. Voilà, si on contacter vraiment Frego là dans studio, bah Mavakala bazawana, bah Blaise Impolo, bah CG bazawana, Vasco bien la bazawana, nazomona Shagi Moussao, on a fait fiancé na ngai nazomona zawana, pichu botoko bazawana donc ceux qui ont yebi bango luki bango vraiment aux ala direct na bango. Tout ça combien de chansons dans l'album na Zoya. Boto ce qui est bon le bara n'était pas beau ça l'album où tu les catés beau ça la paix biso tout ce qu'elle a peine l'album on lambe la biso sous l'album yo tout le bon mambo les kaki donc beau ça la paix moi équilibre moi ça la tant que bêta raisonnable que babso balinga fonctionnaire ti lelo tant yo bêta sous titre sous ane amboye mutu et moi bon amboye biso non y a on a dit que non tous là depuis Boîte Noire et Bima je pense que comment qu'il y a troisième année oui. Non, deuxième année déjà. Donc, deuxième année. Voilà. Donc, tant déjà c'est bon. Et puis, dans le bas, non, c'est bien pour la show et pour la mais chanson et pour la rater. Na auto beta na Angola, to beti boîte noire, to ki na bamboke bele to kende Kenya, to kende Tanzanie. To beta boîte noire donc mutu na mutu, azana nzembo, o eza nzembo eza nostalgie. Et umela ka pona libela na libela, mutu na ko kende ta mususu. Abona yeba nzembo boîte noire alingine 100 kg. Donc, banzem tout ça là. Nangi, ça a plaisir. Bato ba sumu kate parce que comme on a biso déjà bato bato sumu ki belé, mais bo sumu kate boza na bino na kimia, boza vraiment na kimia, tout ça na contrôle. Et nzembo mo wana eza vraiment ya kala, mais ngai personnellement nga eza nzembo na nga na MT soko yema nzembo mo le roi bongo ba. Mutu ça contredire na nga parce que je parle de moi. Est-ce que je me suis mon besoin? À contre-terre, je suis tombé à Ndipoutou. Prière d'amour nanga c'est na mipakoli centre d'amour na yo na elungi ya motema na ngai bolingo na ngai ezo souffrir na pollution asphyxie na ba pensée ba dire ba jaloux nzem oyoyo ba invité un jour na ambassade de France na kutana na responsable moko na rotanga kombo na été abina mais comment royemba ba pollution na kati abi comment ba mona ça veut dire abi ba mona route à wapi abi mais voilà comme on travaille avec des paroliers faire ça la nzembo e mon raté ça la nzembo na ba parolier bazali o que no bazape ba intelo bazali o basala bani tout ça boye voilà tout travailler na ba parolier donc nzembo ya malamu voilà donc tout ça la ba nzembo o que no mutu so yoki boye voilà net nzembo nazoemba na lo ba Nyamazama ndimi bakanga e photo c'est que za mona malamu ba moneti ya bongo ozo comprendre
Muto siko mituna nyamazama ndiba kanga photo. Sika ta mona malamu elingo loba nini. Sala expérience zo ata mbona yo chayo wana uluko kanga photo so hotelema. Aolinga te ando bouger. Mais nyama omona te nyamazala kidiba yo kanga na kidiba. On habite nyamazama ndimi ba kanga photo sika ta mona malamu. Donc eza ba mo tant au salaire manzimo uluko ba momo boye. Voilà, on s'est posé la question, mais voilà. Net nanze mon azolo bageno rossignol nanda ko aigle ay osala nini. Donc tozolo ko mo o ke no ya sika o ke no so muto ayoki a salelo asika. Donc tozana studio tozo bosser. Voilà, tozo tendre à la fin. Couleur ni non tozo na album les équipes bâti comment album ont changé. C'est là qui boue comme il boue net souhaité mais comme sous comme bonini parce que je me tiens d'abord album ezali eza qu'est-ce que j'avais dit mais na miorengekio ezali mona nga ona lingara trop donc so na obenga nga mona obenga ona miorengekio eza mona biso mona biso na bouddhisme donc ngaza na côté religion na eza mona biso to lo ba eza na ça sert à rien ba bouddhiste o ba yebi elingo lo ba nini donc album na biso comment on qu'est-ce que j'avais dit mais nga na lo ba bientôt album na miorenge kwezoya mais eza qu'est-ce que j'avais dit et lelo na expliquer ba mo na nyoso soki album e bima mon lelo ba mo sala ono po no che kombo boy po na mututela chaki kombo boy ngwana yango to mo inviter côté on a pour ça polémique. Donc album tango ebima et ça a bonne forme muto ba contenu non comme ça pour on est tout ça en globalité non photos en un message tous en un message auto pesa et ça la ni que non ben voilà couleur ni to retrouver sous l'album to zara ba mai musu parce que vous avez mingi ozong sa biso rumba penza congolaise ne biso eza na maboko non parce que ba madilu ba kenda ba pepe ba tebele ba kenda mais siko sumto ba na rumba fanda concentré vraiment ils ont Jésus de Nyon c'est foyer pour le padre ligne est la biso ozong a pe mingi okundola bango pe un moment le fan na bimata mwana papa na moi boy non déjà musique na biso congolais baza ba ni comme ya musique na biso il faut baza la parce que bango surtout zo beta rumba le eza grâce na bango et Nicole Batege non be voilà pour to za la rana non to ça la lelo na ndenge na biso nous ba lelo non na kokanisa bango pour bango baza na biso et lelo ba message to zo yemba ba message le temps de to ça la bon so muta yoki message ala nana artiste ndenge alobi temps mosusu ye aloba elipa yo commission manga yo mwa ndenge wana lipa na manga pe ezalaka te bolbonde nazobikisa non comment lipe koma ke nozoka liloba olingi okomisa onde mosusu non yango na babiki no album soki ebimi message complet ya album artiste moto akopesaki no message oyo nana yema na album boye nzembo tel nalobi boye bato bacomprendre yango directement et je pense en globalité album oyo tozosala bayoka baosepela bazela et puis bamusicien baza na 4 chansons na kati baartiste baza na 4 chansons na kati na album nanga na kati album nanga no bamusicien voilà ba 4 musiciens baza na 4 chansons na kati album nanga voilà ba ancien oyo bani au fur et à mesure donc yango wana et puis album na biso eza produit par Général Dabira et donc maison DRTV ils ont mis les sous-sous donc voilà ils ont produit par DRTV Production donc on a des informations tout ça et on a aussi son excellence le ministre Norbert Dabira on a aussi Mbote on a aussi Batunion sur bazolanda biso Christian Ngani TGV aza sous l'homme à battre on a aussi Mbote à tout mais on a aussi PDG Gabi Chabani Record Lissasi Tirve à Petit na PC Mbota trop na PC na biso Gilbert Bilal na PC Mbota na PC Batunyoso ya Congo Web et merci à toi Nora nous rendre biso visite c'est ça non parce que lo moko répondre ngango malamu tele na yeba couleur nini déjà tozu biso les na kati na album Troyema na Swahili à part Swahili tout ça na babaline mususu Jésus a bombeli biso bien torozela kako beto ko expliquer biso non rien à voir un album autoleka so album bato que album rien à voir non ils ont rien à voir na o nyos tozo sala parce que ils ont rien à voir parce que na yebi kende na zabwe na fona remercier nzambe na don oyo ya mungu apesanga
nabi que naza capable na koyema na balangue et yango na seconde na loba ekino pourtant to lega na TV makambu to loba ba fan bakanga yango donc bakanga yango ke no lobaki boye mendeni osali yango te ngana kanga fimoro boye ya mwindo bakata na loba ce que mosala yango te ba devansanga ngo si na loba yango na émission parmi na loba na émission na yo mais na tala clip moko boye idée na lobaka natala clip ya fimo ya mwindu ide nanga na loba na télévision oyebika nde ezalaka lelo sikoyo tokoloba asu te ke non oza na ide bolobi moto akodevanse eza nango mpe mabe te bon natala boye mais conception oyo ndenge nalobelaki moto yango asala yango te mais clip ongo alingi osala fimo nazali na besoin fimo ya mwindu mpenza boye ya bien sikoyo nini boye natala yango déjà na ye bon loko ezalaki ide ya motu te mais asali yango kaka mpo ayokaki bon c'est pas grave eza nango baide donc mais mutu tellement ezosala faut improviser kosala makambo ebele don album oyo nayebi te mise à part Swahili soki langue nini susu ekoya parce que naza déjà na 3 chansons en français naza na 3 chansons anglaises oyo nayemba déjà ezalaka déjà prêt je pense pas nayemba serre-moi fort nayemba nayemba susu donc nasala 3 chansons anglais 3 chansons français nayemba ngo bien donc bato so bayoki yango franchement ba s'étonner eza nani on mta wemba mais eza non album eza te et là ça dépend ya nasala ngo en dehors ya album nanga faut na lo ba vérité faut pas to nazoli dans la télévision pour na kosa non ebima na album nanga te mais ebima à part album nanga nga album nanga eza rumba congolais donc rumba congolaise oh tout ça va bango plaisir so ba biloko ezali nga pena na pesa un privilège na rumba parce que fona c'est pesa ba fan na biso o baza na Congo quoi o baza partout balinga faire rigola voilà donc bo tata banate bo za kimia rien à voir na album au les cas donc eza vraiment na couleur nango mususu ba banzembo pe bo réduire te parce que tout temps ba na piste bo na rumba bana bo temena noko bo mena papa na rumba il y a des rumba déjà j'avoue que na rosa rumba ya 8 minutes te na rosa la rumba ya likolo ya 8 minutes te likolo ya 7 minutes te nzembo so eza kitoko faut eza na limite vaut mieux nzembo ya kitoko muta senga ngoke muta baye donc eza habitude au monde tozo kola tozo changer pe moi mentalité tozo changer oya bien tozo mona tozo zo oya mabe tozo bwaka ngai je pense que na le cas au-delà ba minutes on a ça sert à rien du tout nzembo ya kitoko ozo répéter même maloba ozo me répéter même maloba non ça les logos au monde que non ego na capacité muta yo ka s'appelle nango c'est ça que obiso tozo sala siko yango wana je pense que ba fan na biso na ba critique ba sala biso toza ko améliorer pour na ça ba plaisir quoi. Voilà pour l'ensemble, bon plaisir. Quoi améliorer ça toujours. Non, qui peut s'envoyer mon voyage. J'ai bien qui na vacances bozongi. Je crois bandit déjà. Puis non qui va s'envoyer voyage di banda libano bimi 4 minutes et ma bé donc de tout ça bodia la Tanzanie 4 minutes et la biso. Oui, Tanzanie 4 minutes et la biso. Nde bazela biso na Luanda 4 minutes et la biso to kebeta Kenya, Tanzanie. So nzamba sungi na fin du mois oyoyo tokozala na mboka mobo ya Afrique de l'Ouest tozela po topesa programme boye tozela Afrique de l'Ouest et mis à part ça na mboka musupe ya libanda bazozela zela biso mais bon lokwa to na décembre tozo bongsa calendrier na biso ça bien non to kende tam so pona 1 mois 2 mois blo mois ndengwana to bongsa nyoso pourtant to kende to ke to sali musala to zongi donc na décembre so nzamba sungi to bima mo libanda to ke to beti to zongi mais problème na biso ezaka moko toza na studio to zongel ba activité na biso normal nde tozalara mardi vendredi répétition na 1 2 3 semaine yo tikala ba jour etikali toza studio tozo combiner répétition to sa musala pona osepelisa ba fan na biso oyo nyonso balingaka faire rigola. Oh frigola za na ba staff te. Oh frigola fona na ba tuté meza roinda. Ah mais non si et pourtant kutu on animateur nanga Blaise alo ba faire rigola la social ali na batu avant na batu azara toujours entouré na ba massa na ye oyo ba banda na ye et bazara na bango tilelo donc ngaza côté wana naza penza donc nga linga ba master
nalinga ba mi et puis nazara pe na ba vie oyo bazana la o neti boye kala mingi te bomona na télévision surprise bientôt donc nazana ba vie ba soutenanga ou bazana ba moyen o ba chaka penza que non be voilà pour na faire boye nini boye non instrument baby nini boye na pesi le boche temba mbote o instrument auto le gayem ta sombela biso yango et surprise mususu ezo ya lisusu donc faire rigolo aza soutenu et puis azana ba master o ba kola na ye bazana na ye et puis azana ba master o bazana ba moyen azana ba vie oyo bazana ba moyen quoi donc voilà azana ba master o ba kola ni ngo ba ke ba yebi malamu donc on a déjà ba Mavax Guilhem Avakala ba Blaise Mpolo ba Pichu Botoko Shagi Musa azanga te Papi Magena Zawana, on est ensemble. Papi Mbala P Azawana, on a senti vraiment que au lieu d'un bateau, on a le bien où you kafou le bango pour you contrôle son nini. Ben, ils a bon. Tout comme on appelle Nasuka, un mot gentil na présent là, malgré Azote la biso chabeni comme Arosoa ni sasu ngana yo, ndé Azana zoe ba ma Francine déjà, na yeba ki kaka. Mais moi gentil maman Francine Chabani mère Nabiso ya mère Nabiso venait à parler maman Francine mbote na yo maman Francine et puis PDG Nabiso ngato to kutana na PDG Chabani reko na kutana ni na Angola tozali ni na Luanda ndeka ba projet Nabiso bangama ebele bia za mutu ya mboka kenda partout donc na pesi mbote et mbote na équipe mobimba ya Congo Web. Donc voilà, mbote na batutu quoi. Donc studio ezara juste pour les musiciens, mutu so ya studio te pour les abanze motu kale, mutu so ba osutu kano rappeler na lingi na yo kanapé, fois ça ndenge nini parce que tout mona ngo mikolo to leka ba internet e bimba comme ko utiliser ba Facebook amabe na ba komba ba bazolia ba mbongo. Et là on a na loba na ozo préciser encore na ba fan ono so ba olandanga. So solo la na faire gola na net ezangati. Donc ndeza bo faire gola na zara na Facebook ti. Donc ngai mo bo na zara na Facebook ti. Donc ba faire gola nyonso o bo solo la bo mona kana eza faire ti. Donc soki mutu na Facebook omoni akomi papa bo etinda mbongo kotinda te parce que eza faire ti. Eza escroquerie. Et puis na bato ba osala ba biloko wana mukono kozwa ta moko mukoto kozwa moko ya ofuta masumu ya bato nyonso. Donc encore une fois ba fan o bolinga faire tant sous WhatsApp oui ils a ferré mais auto etikali que ça soit Facebook bon ça on a très attention parce que to commis victime il y a escroquerie ba musicien voilà donc on a ebele ba faire rigola nyonso bomona ezanga été s'il vous plaît donc voilà. Voilà, je suis tout le monde sur Facebook et dans l'angoyété. Bateau bozala ba jouer avec Nzembo Zali, Libanga, Tindambongo, Ezalo Kuta, Mutako Soto, moi WhatsApp, Zana numéro, peut-être pour chatter dans WhatsApp, mais Facebook, Eza, c'est la fin de cette émission. Dina Banner Koulouba, moi gentil les goûts et les couleurs, il y a toujours Kola Moussato, qui filmera Windu, mais tout ça l'angoté. Oh, tu bon, mais tu dis qu'à Swahili, so et mana Swahili, car ailleurs, mais à la peine à contenu, à la peine un message. Si, Swahili, tu as mis un message. Il y a un message. Peut-être, pour fier Mound Bozui, parce que Swahili, voilà, votre lobby, on déjà tout dit, tout le temps. Dénonçons déjà. Je ne suis pas refait un peu dans côté studio Mara Swahili mais ce que vous na contenu quand on a eu na Swahili les anons yembele et puis to ka banze ba Swahili ya Kiswahili yemba mara déjà belé ça dépend un message et puis ndenge yembele mutu na ngongo na nzamba pesa ye donc voilà to lobby siko boyeme sauf que nzembo est déjà prêt donc à la mine peut-être en semaine prochaine tout ça la clip semaine prochaine to bois qui ont ebimi donc voilà donc les anons mutu nyonso ndé tout ça Congo za munene za États-Unis ba musicien yemba na yo sala no nyoso lingi na suka kaka rendez-vous kaka to yeba na soki na voilà na bayo lo ba baluka na lo bango te na bombi yango nous rappeler dans les goûts et les couleurs à mona nous rappeler dans les goûts et les couleurs je pense que les goûts et les couleurs et zomona na bomona déjà la couleur je pense que couleur eba nango ya nous rappeler nda ayambaka faire rigola te ba couleur ebe nango non osungi batuté tant bi couleur ebe nango na boki na jeter na fleur nga la jeter fleur donc couleur ebe nango bozomona nora voilà
jeune fille qui toko asala émission na bien ayambi fait rigolo là donc voilà ngana sepela na ngai boye so ba yambi ngana vrai chérie ça la bien donc voilà bonne chance pour ton émission encore et puis à suivre. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous. Besoin qu'il y ait encore un abisso masolé, les bon le banana non à faut expliquer besoin de mon Swahili. Malgré dans le bango vraiment tu mais moi na yoka moi muketo comme camper ko décortiquer on te ba le wana pourquoi faire gola akime kuna lokana to ekinze bango te moi to le belango mingi et ça des photos yoka album pe eza kala mingi te ceux qui na décembre était na 2016 je crois na ba début peut-être va perver. Normalement début parce que au moins lelo tout ça l'album son obi que nous ils apprennent à décembre c'est que non ça n'importe quoi donc ça dépend de toujours là mais voilà donc bah fan absolument au courant tant aussi ça tout maintenant en promotion de tout ça là voilà mais décembre tout ça peine même que tu fais bien facilité na yo bien bon ou bien au kele di banda parce que comment ça biso mabe musique na biso moko vraiment tant ba fête aux en abino moins au moins à peine à décembre que nous c'est ça va quel est biso tâté moi non toujours calé nyoso to calé décembre soki nzamba sungi l'homme propose Dieu dispose peut-être to ozala tant soupe to ozala voilà c'est la fin non c'est pas tout thème na biso merci bien bolinga ki émission bien bolanda ki émission yo merci na Daito Simpi na comment merci na papi na lié ki chaque mardi à 16h Désormais, suivez plus de 25 chaînes de télévision de la RDC et plusieurs autres du monde. RTNC, B1, RTGA, Digital Congo, Télé 50, Kazarema TV, RTVS 1, Congo Web TV, Malebo TV, Kin Direct, Gloire TV, Kimbangu TV 1, Kimbangu TV D, Ingeta TV, Malebo News, Molière TV, Gospel Africa, Yapiso RDC, TV La Foi en Jésus, RTNC 3, RTK International et bien plus encore. Retrouvez toutes vos chaînes de télévision préférées de la RDC et du monde dans une seule boîte. Orao Télécom. Nouveau stock de décodeurs disponible. Commandez dès maintenant votre décodeur à $99 ou €99 pour être livré à partir du 15 mai chez vous. Pour plus d'informations, appelez 001 214 988 54 96 ou visitez www.oraotelecom.com. Orao, c'est toute l'Afrique dans une boîte. Et yango na bandi ko mekana ko yima na Swahili pour totala réaction en ça nini et puis nzembongo je pense c'est une improvisation on a improvisé dans le studio bato bazang eza bolingote eza nzemba bolingote eza nzembo na opesa conseil la femme produit oyo ba yemba ke non papa pesa ki mwana papa kendaki mwana ki asali folie kokita zongi voilà na yembi histoire moya bongo soué na ngeza ma clip ezala à l'auteur donc na saline mais ils ont improvisation na scène studio et comme ils na mix tout ça la mix nango tout ça na studio donc na studio inspiration ego bima ya ndenge nyonso donc tozo bosser pour offrir la fin na biso et les cas esika to outil que to za na boîte noire tout ça la likolo ya boîte noire donc soué na biso za yango. Voilà, si vous voulez me contacter, vraiment, faire là dans le studio, Mavakala Bazawana, Blaise Impolo, CG Bazawana, Vasco Mabia de Pazawana, Nazomona, Shagi Moussao, on a fait fiancé dans Nazomona Zawana, Pichu Otoko Pazawana, donc ceux qui ont yebi bango, le ki bango, vraiment aux ala, direct dans bango. Tout ça, combien de chansons dans l'album de Zoya. Ce qui me dit le bara, n'était pas beau ça l'album où tu les catés. Beau ça la paix biso, tout ce qu'elle a peine l'album. Au lambe la biso sous l'album où tout le monde m'a les kaki. Donc beau ça la paix moi équilibre moi ils attendent aux bêta raisonnable que babsou balinga fonctionnaire style tant yo bêta sous titre sous soit aller envoyer mutu. Et moi bon envoyer biso. Non, il y a on a dit que non tous là depuis Boîte Nord et Bima. Je pense que comment qu'il y a troisième année. Oui. Non, deuxième année déjà.
deuxième année. Voilà, donc tant déjà c'est bon. Et puis dans le bas que non, c'est bien pour la show et pour la mais chanson et pour la rater. Na auto beta na Angola to beti boîte noire to ko na bamboke bele to kende Kenya to kende Tanzanie to beta boîte noire donc mutu na mutu azana nzembo o eza nostalgie et umela ka pona libela mutu na ko kende ta mususu abona yeba nzembo to kende ta mususu pona 1 mois 2 mois de mois ndengwana to bongisa nyonso pourtant to kende to ke to sali musala to zongi donc na décembre so nzamba sungi to bima mo libanda to ke to beti to zongi mais problème na biso ezaka moko toza na studio tozongela ba activité na biso normal nde tozalaka mardi vendredi répétition na 1 2 3 semaine oyo tikala ba jour etikali toza studio tozo combiner répétition tosala musala pona osepelisa bafani na biso oyo nyonso balingaka faire rigola faire rigola azala na bastaff te faire rigola fona na bato te mais eza koyinda mais non si et pourtant kutu animateur nanga Blaise alobaka faire rigola azalaka social aliaka na bato avandaka na bato azalaka toujours entouré na bamasa na ye oyo babanda na ye e bazalaka na bango ti lelo donc nga aza kote wana naza mpenza donc nga alingaka bamaster nalingaka bami nazalaka mpe na bavie oyo bazalaka na lar neti boye kala mingi te bokomona na télévision surprise bientôt donc naza na bavie oyo basoutenanga oyo baza na bamoyen oyo batiaka mpenza ke non be voilà mpona faire boye nini boye non instrument baby nini boye napesi le boshe temba mbote po instrument oyo ta oleka ye moto asombelaki biso yango et surprise mosusu ezoya lisusu donc faire rigola aza soutenu et puis aza na bamaster oyo bakola na ye oyo bazalaka na ye et puis aza na bamaster oyo baza na bamoyen aza na bavie oyo baza na bamoyen quoi donc voilà voilà aza na bamaster oyo bakola nini oyo bayaki oyo bayebi ye malamu donc wana omona déjà bamavax Guilhem Avakala bablaise mpolo bapichu botoko saki musa azangaka te papi magana aza wana on ensemble papi mbala pe aza wana na sentir vraiment que oliaka na bato so nga na lobi yango yoka folo bango po yo contrôle so nde nini ben eza bongo tukokoma pe na suka amo gentil na président nanga malgré azotala biso chabendire comme aroswanisa su nga na yo nde aza nazoyeba mama Francine déjà nayebaki kaka mais moi gentil na maman Francine Chabani mère na biso ya mère na biso vena parler maman Francine mbote na yo maman Francine et puis PDG na biso nga to kutana na PDG Chabani reko na kutana ni na Angola tozali ni na Luanda ndeka ba projet na biso makambo ebele bia za mutu ya mboka kenda partout donc na pesi mbote et mbote na équipe mobimba ya Congo Web. Donc voilà, mbote na batutu quoi. Dans studio ezaka juste pour ba musicien mutu so ya studio te pour ndeza banze motu kale mutu so ba osutuka no rappeler nda na lingi na yoka na pe face à ndenge nini parce que tozo mona ngo mikolo to leka loka ba internet so ebimba comme ko utiliser ba Facebook mabe na ba kombo ba bazolia ba mbongo et là on a loba na ozo préciser encore na ba fan ono so ba olandanga so solo la na faire rigola na net ezangati donc ndeza bo faire rigola na zara na Facebook ti donc ngai moko boye nazaka na Facebook te donc bafere egola nyonso oyo bosololaka bomonaka na eza fere te donc soki mutu na Facebook omoni akomi papa boye etinda mbongo kotinda te parce que eza fere te eza escroquerie watu no alingi ne 100 kilo donc banzemi tosala nangi osalanga plaisir bato basumuka te parce que komona biso déjà bato bazosumuka ebele mais bosumuka te bozala na bino na kimia bozala vraiment na kimia toza na contrôle nzembo moko wana eza vraiment ya kala mais ngai personnellement nga eza nzembo na ngai nayebi te soki oyemba nzembo moko lokwa bongo ba moto mosu akocontredire na ye nga est-ce que je parle de moi est-ce que je contre-terre je suis tombé à Ndibutu prière d'amour nanga c'est na mipakoli centre d'amour na yo na elongi ya motema na ngai bolingo na ngai ezosouffrir na pollution asphyxie na bapense badira bajaloux nzembo oyoyo bainvitanga un jour na ambassade ya France nakutana na responsable moko nakotanga nkombo na ye te abi nanga mais comment okoyemba bapollution na kati abi comment bamona ça veut dire abi bamona ekouta wapi abi mais voilà comme on travaille avec des paroliers
faire à ça la nzembo et mon raté ça la nzembo na ba parolier bazali o que no bazape ba intelo bazali o basala bani tout ça boye voilà tout travail na ba parolier donc nzembo ya malamu voilà donc tout ça la ba nzembo o que no mutu so yoki boye voilà net nzembo nazoemba na loba nyamazama ndimi bakanga e photo c'est kaza mwana malamu ba moneti ya bongo ozo comprendre mutu sikwa mituna nyamazama ndimi bakanga e photo c'est kaza mwana malamu elingo loba nini ça l'expérience zo atambona yo chayo wana uluko kanga photo so hotelema aolinga tia ndo bouger mais nyama omona te nyamazama kidiba yo kanga na kidiba kasi on habite nyamazama ndimi bakanga e photo c'est kaza mwana malamu donc eza ba mo tant au salaire manzimo uluko ba momo boye. Oh, voilà, on s'est posé la question, mais voilà. Net nanze mon azol bageno rossignol nanda ko aigle ay ko sala nini. Donc toujours le mot o que no ya sika, o que no so muta yoki a salelo asika. Donc tous en studio toujours bosser. Voilà, toujours tendre vers la fin. Couleur ni non toujours dans l'album les qui bâtit comment l'album a changé. C'est là qui boit comme boit net et souhaite mais comme à sous comme nini parce que je me tiens d'abord album ezali eza qu'est-ce que j'avais dit mais na miorengekio ezali mona nga ona lingaka trop donc so na obenga nga mona obenga na miorengekio eza mona biso ya eza mona biso na bouddhisme donc nga za na côté religion na eza mona biso to lo ba eza na ça sert à rien ba bouddhiste o ba yebi elingo lo ba nini donc album na biso comment on qu'est-ce que j'avais dit mais nga na lo ba bientôt album na miorenge kwezoya mais eza qu'est-ce que j'avais dit et lelo na expliquer ba mo wana nyoso soki album e bima mon lelo ba mo sala ono po no che kombo boy po na mutu tela chaki kombo boy ngwana yango to mo inviter côté on a pour ça polémique le album tango ebima et ça a bonne forme mutu akoyeba contenu non comme ça pour le on est tout ça là en globalité non photos en un message tous en un message auto pesa et ça la ni que non mais voilà couleur ni to retrouver sous l'album to zara ba mai musu parce que za mingi ozong sa biso rumba penza congolaise ne biso eza na maboko non parce que ba madilu ba kenda ba pepe ba tebele ba kenda mais siko sumto ba na rumba fanda concentré vraiment eza Jésus de Nyon c'est fois yemba le padre ligne yo la biso ozonga rapé mingi okundola bango pe mo no fandi na bimata mwana papa na mwa boy sikoto c'est la couleur non déjà musique nationale congolais baza ba ni comme il y a musique na biso il faut baza la pense bango surtout zo beta rumba le eza grâce na bango et Nicole Batege non mais voilà pour tout ça la rana non to ça la lelo na ndenge na biso non ba lelo non na kokanisa bango po bango baza et lelo ba message tozo yemba ba message le temps nde to sala bon so muta yoki message ala na artiste ndenge alobi temps mosusu ye aloba elipa yo commission manga yo mwa ndenge wana lipa na manga pe ezalaka te bolobonde nazobikisa non comment lipe comme que nous aura liloba olingi okomisa onde mosusu non ya on a dit que non album so yebimi message complet ya album artiste muta opesa que non message o na yema na album boye nzembo tel na lobi boye bato ba comprendre directement et je pense en globalité album auto ça là-bas yo ka ba osepela bazela et puis ba musicien bazana 4 chansons na kati ba artiste bazana 4 chansons na kati na album nanga na kati album nanga no ba musicien dans nzembo na yo voilà ba 4 musiciens bazana 4 chansons na kati album nanga voilà ba ancien oyo ba ni au fur et à mesure donc yango wana et puis album na biso est produit par Général Dabira et donc maison DRTV ils ont les sous banda kuna donc voilà ils ont produit par DRTV Production donc on a des informations tout ça et on a pesi son excellence le ministre Norbert Dabira na pesi mbote na pesi batunion so bazolanda biso Christian ngani TGV aza sous l'homme à battre na pesi mbote on a pesi PDG Gabi Chabani Record Lisasi Pirve a petit na pesi mbota trop na pesi na biso Gilbert Bilal na pesi mbote na pesi batu nyonso
ya Congo Web et merci à toi Nora nous rendre biso visite. C'est ça non parce que l'homme répondre ngango malamu tele na yeba couleur nini. Déjà tu vis Swahili za na kati na album. Toyema na Swahili. À part Swahili. Tout ça na babaline mususu Jésus a bombeli biso bien. Torozela kako beto ko expliquer biso non rien à voir un album autolika. So album to album rien à voir. Non, ils ont rien à voir na o news tozo sala. Parce que ils ont rien à voir parce que nayebi ke na zabwe na fona remercier Nzambe na don oyo ya Mungu apesanga nayebi ke naza capable na koyema na balangue et yango na sekonde na loba ke no pourtant to lega na TV makambu to loba ba fan bakanga yango donc bakanga yango ke no loba ki boye mendeni osali yango te na kanga fimoro boye ya mwindo bagata na loba parce que no sala yango te ba devansanga yango si na loba yango na émission parmi na loba na émission na yo mais na tala clip moko boye idée na lobaka niva mwindo le belaka fimoka mwindo na tala clip ya fimo ya mwindo idée na loba na télévision oyebika ndeza lelo siko to loba asute ke non oza na idée bo lobby mutako devancer eza na mpe mabeti bon na tala boye mais conception o ndenga na lobelaki mutanga sala ngote mais clip on ngo sala fimo na zana besoin fimo ya mwindo pena boye ya bien siko ni bo na tala ngo déjà na bon le roi a idée à Moutouté, mais à Sali en rapport à Yoka qui bon c'est pas grave, ils en ont pas idée. Donc mais Moutou tellement ils ont ça là, toujours faut toi improviser comme ça la mambo belé. Dans l'album Oyoyo, n'a évité mis à part Swahili, ce qui langue ni sous ce goya parce que les français pesant oh ça là non na déjà na 3 chansons en français, na 3 chansons anglaises. On a Yemba déjà ils aura déjà prêt. Les albums je pense pas Naimba serre-moi fort. Naimba why Naimba Susu donc ils ont ça 3 chansons anglais 3 chansons français Naimba ou bien donc tout ça ba yo ki yango franchement ba s'étonner ils en nani on ta Naimba mais ils non album o ezate et là ça dépend ya na salango en dehors il y a album nanga faut na lo ba vérité faut pas tout na zo dans la télévision pour na kosa non et bima album nanga te mais et bima à part album nanga nga album nanga eza rumba congolais donc rumba congolaise oh tout ça va bango plaisir so ba biloko ezali nga pena na pesa privilège na rumba parce que fona c'est pesa ba fan na biso o baza na Congo quoi o baza partout balinga faire rigola voilà donc bo tata banate boza kimia rien à voir na album autolika donc ils ont vraiment la couleur nango mususu banzembo pe bo réduire te parce que tout temps ba na piste bo na rumba bana bo temena noko bo mena papa na rumba il y a des rumba déjà j'avoue que na rosa rumba ya 8 minutes te na rosa la rumba ya likolo ya 8 minutes te likolo ya 7 minutes te nzembo so eza kitoko faut eza na limite vaut mieux nzembo ya kitoko muta senga oke muta baye. Donc, ils ont l'habitude de monde toujours cola, toujours changer peu moins mentalité, toujours changer. Ouais, bien toujours monde, toujours ouais, ma bite au bois. Je pense que les cas au-delà minutes, ça sert à rien du tout. Nous avons qui toko, osons répéter même maloba, osons répéter même maloba. Non, ça les logos au monde qui non gros dans la capacité, mutuayo qui a s'appelle nango. C'est ça qui obso toujours ça la tico yangwana. Je pense que va faire nabiso, na ba critique ba ça la biso, tout ça va améliorer pour nous ça va un plaisir quoi. Voilà pour l'ensemble, bon plaisir. Quoi améliorer ça toujours. Non, qui peut s'envoyer mon voyage, qui na vacances, bozongi, rep je crois bandit déjà. Puis non qui va s'envoyer voyage di banda li bando bimi 4 minutes et ma bé donc de tout ça bodia la Tanzanie 4 minutes et la biso. Oui, Tanzanie 4 minutes et la biso. Nde bazela biso na Luanda 4 minutes et la biso to kebeta Kenya, Tanzanie. Si nous avons souligné la fin du mois Oyoyo, nous avons Namboka Mobo et Afrique de l'Ouest. Nous avons un programme Afrique de l'Ouest. Et mis à part ça, nous avons Moussoupe à Libanda, Zela Bisso. Mais bon, le quoi, en décembre, nous avons un calendrier, bien. Non.